Ale kumanga motema moto yaya. Buguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru les abino pardon. Jima sala ilo karatakate. Yana bien agayo. Ah Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zappé so kuta nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zappé te so kuta nango tchak au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Vendredi malamu na balandi nyonso ya magazine KNB obolingaka magazine na bino mingi ya lelo ebandi. Sanction et autres continuent. Belgique à travers ministère et affaires étrangères a outu kozwa ba mesure contre ba autorité congolaise oyo bazali sous na droit ya kozwa visa au-delà ya 6 mois. Kinshasa l'équipe partout te kosolana ba kinoa ba pesa biso ba point de vue na bango par rapport à la décision au Belgique a eu à limiter visa à l'autorité politique na biso awa à 6 mois. Mais décision on est allé pour concerner population te yango te ko solo na ba population ba pesa biso ba point de vue na bango. Décision ya bango Belgique na telemela bango. Pour wana eza bazoyo ki la bango mawa bozo ki la bango mawa pourquoi? Ba pimela bango kaka visa, ba kendaka te. Ba pimela bango visa. Wana ndi ba ko sala pena bien mingi. Vous pouvez avoir un visa 6 mois, pourquoi? Et ça, la ramène moi passé. Mais, parmi les analyses, bah moninde musika. Parce que l'autorité nabiso, ils ont mauvaise habitude, il y a gestion en boka. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire parce qu'il y a Kokima. Place Bateli Bango bar très haut. Les 6 mois, wana. Donc, on a ceux qui ont Tchad, ceux qui ont Centrafrique. Biso ba petit peuple dans un problème te. Ngana okende api na okende kaka Sumbaleza na okende Lubumbashi soki wapi naza kaka. Oui, eza bien. Ba kimate, ba assumer ba responsabilité na bango. Soki osala imalamu, ma aussi monde. So osala imabe yo mo mieba. Congo na Belgique na micho yo. Gouvernement congolais na gouvernement belge. Zo simbate. Zo mona bina ba bicha kino bazo bimisa ba batuna bango azokende zo simbate so pe babo pesa bango visa parce que zo simbate ba négocier bien te et on va pimeli bango tout abona mboka na ye. Ce qu'il faut le la souveraineté en boka, c'est ça la souveraineté. Un pays n'a pas besoin de demander le point de vue d'un autre pour prendre une décision. C'est une décision que moi je loue et je félicite parce que la Belgique n'a pas besoin de consulter le Congo ni l'ONU pour prendre une décision. Comme souvent c'est le cas chez nous. Donc c'est une décision à applaudir et à louer. Et en diplomatie, il y a les rapports de force. Quand les autorités de notre pays dépendent aussi leurs décisions. Voilà, et ça se passe comme ça. Et sinon on n'agit pas, nous n'avons pas intérêt à nous plaindre que la Belgique a fait quelque chose de plus. Donc, ça veut dire pour moi, c'est ce que j'encourage et je félicite. C'est ça la souveraineté et le pouvoir et la force d'un pays, d'un État. Bakino ba pesi ba vie na bango alors décision là muto za na droit ya kolongola ala mboko na biso azate parce que bango kuna kaka na Belgique nde ba zu décision pe bango kaka nde baza na pouvoir ya kolongola ngo Kinshasa et l'équipe partout. Ba reporter ya magazine KNB bakendaki kokutana na internationaliste pour na ba mesure oyo Belgique a eu contre ba autorité congolaise et koki kozala na ba conséquences nini sur relation ya Belgique na RDC. Donc de lobby que mesure voilà du point de vue de la Belgique, c'est déjà une conséquence diplomatique. Il y a un rapport un peu conflictuel. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans un antagonisme, mais le rapport est un peu moboulou entre Bissau et la Belgique depuis un certain temps. Et mesure wana, ils ont déjà mesures diplomatiques au Belgique à Zui, on a pour sanctionner d'une certaine façon les autorités congolaises. Alors, je pense
que l'autorité congolaise va jouer la mesure pour répondre à la mesure de la Belgique. Et puis, je suis tout de suite en train de penser le principe moko ya diplomatie, puisque votre question fait référence à la diplomatie, le principe de la réciprocité. C'est un principe fondamental dans la diplomatie. Et Nicolo Baker, oyo yo kosala ngai, ngai pe na kosala yo. So kosali nga bolamu, na zape amener à kosala yo bolamu. Ceux qui ont décidé de réduire, par exemple, le visa, officiel bakota mingi te pa na yo, ngai pe par respect na principe de la réciprocité na décidé de même. Donc je pense que les autorités congolaises, les officiels vont rapidement prendre la mesure de réduire aussi le nombre de visas où ils ont accordé dans officiel et à Belgique. Mais au-delà, nous allons espérer qu'on n'ira pas dans une sorte d'escalade. C'est-à-dire que aucune était na rétorsion après rétorsion. Nous espérons que les officiels, les autorités des deux pays vont rentrer dans le bon sens, de sorte que rapidement, mesure wana et Longwa, pour entente entre les deux peuples, où il y a très profonde, bolingo entre les deux nations, où il y a un fondement à Makassi et Oumela. Arthur Zaïd Ngoma Oyazalaka, ancien vice-président de la République chargé des questions socio-culturelles, à Koufaki Mukoloya, mercredi 5 octobre à Paris. Batumingi Baza Koyeba Tiete, à travers éléments Oyobo découvrir biographie naïe. Arthur Zaïd Ngoma tika kibiso depuis mercredi 5 octobre na Paris. Yango wana lelo KNB et retracé les bino parcours nae. Zaïd Ngoma botama le 18 septembre 1947 na Kalima na province ya Maniema. Zaïd Ngoma zalaki licencié na droit na faculté de droit et de sciences économiques na Université d'Orléans na France na 1976. Il détient aussi un doctorat d'État en droit de l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, en 1981. Na Kinshasa, azalaki étudiant na l'Université de Louvanium, au Ekoma actuellement Université de Kinshasa. Après avoir causé diplôme et licence na France, Zaïd Ngoma a travaillé comme fonctionnaire na UNESCO, azalaki pe responsable du programme mondial de l'UNESCO. Déjà, tant Wazalaki étudiant, abanaki ko combattre le régime ya Mobutu na 1965 et 1997, azalaki na manifestation oyo ba étudiant ba organisaki na ba aniwana. Bakanga qui est le 4 juin na marche ya ba étudiant pe batia qui est na Kankokolo. Après avoir ko combattre Mobutu ayaki ko combattre le sous-régime ya Laurent Désiré Kabila, bakanga qui est pe batia qui est na prison ya Makala. Puis baye ko transféré ye na Katanga na Likasi na prison ya haute sécurité ya Boulou. Zaïd Ngoma ressurgi par la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD en sigle, azalaki président na parti politique na Kombo ya Force du futur, pe azalaki président du regroupement politique Camp de la patrie. Après Sun City, vice-président en charge des affaires socio et culturelles pendant la transition il y a 2003 à 2006 na RDC au Babandaki Kobenga 1+4. Étant artisan du dialogue entre Congolais, Tangwa Longo na RCD a créé en janvier 1999 na Bruxelles Union de Congolais pour la paix, UCP en sigle. Organisation wana ezalaki na objectif de faire comprendre et défendre l'impératif du dialogue entre Congolais. Dernière apparition ya Zaïd Ngoma na misu ya ba Congolais ezalaki na dialogue oyo ezali ko salama na cité ya Union africaine, que son âme repose en paix. Membre et composante opposition na dialogue Steve Mbikai a balukeli Vital Kamerhe. Nde bakinoa ba réagir ba expliquer attitude wana na micro ya KNB Bolanda. Kinshasa makambo Steve Mbikai a outi ko récuser Vital Kamerhe ou azali ko modérateur bon na dialogue. Selon ye ba propos nyonso oyo Vital Kamerhe azo tenir pour na les ko intéressé bango tepo bango batinda ki na dialogue comme modérateur et non akende ko zo ba décision oyo et ko intéressé bango te yango tout un point de vue ya ba kino ba ebisa biso si vraiment bazali contact Mbikai azo luka nini na makambo azali ko bimisa. Ye Mbikai nana tinda ki moto soto proclamer au telemi okei. D'ailleurs bavante l'équipe trop population a souffrir. Na makambo nyoto da deux derniers jours a makambo batomi banle ba na landi déclaration na bango vraiment ya malamu que au population ko saluer ezali nini. Il y a Christophe Lutundula et puis il y a Vital Kamerhe.
Tant alobaki tant on a to timo libo pour enterrer Congo, ça m'a fort touché. Nazana moto ya caméra était, Nazana moto ya moto te Nazolo le Naza congolais. Bango na bango bakomi koswana. Kane Kamere na Simbikai. Po lelo Simbikai a réquisé Kamere. Bayebisaki bango bandaka la ke eloko ya malonga na kuna na kanchachi ekozala te. Il faut to kotisa dialogue moko ya solo. Kuna bazande kowela skoyo ba poste bakendeti kuna pona kolobela peuple congolais bakendeki po bazo ba poste na bango kuna. Nezaka ba théâtre ya bango Kamere na Mbikai et ya mutu moko aza compter na nombre opposition na biso te. Basala makambo na bango ndenge bakopota na bango na bango bakosila na bango. Steve Mbikai ayebaki yango bandakala. L'État nyonso abandaki wana Steve Mbikai a contredisaki ete. Comment va comment qu'il vers la fin Steve Mbikai a contredit rien. Premièrement, moi personnellement na ba pe Kamere pour y aller que no yazali donc en fait l'opposition c'est l'opposition qui l'a envoyé. Mais ceux qui zalaki réellement opposition m'tatindaki ceux qui a na dialogue nyonso le kana dialogue il faut luka kuta na pe na opposition de la sorte ka pesa ka rapport ya biloko au sala kuna. Mais en suivant Kamere na Steve Mbikai na banyo sonné ya agé politique et loko ba sala mpona luka ba masquer biso que no basili qui après ta ba ya ozonga na basangani ils savent ce qu'ils font ba ebisa ki bon Kamere wana yemo ko en soi lo ba que non moyen to continuer dialogue boeza te photo kuta na ba gros poisson est-ce qu'azongela ba gros poisson wana suite nino ba pesa ke poye le loi de mérite toujours na makamwa zolukana non il a déjà son poste à lui. Bolandi on a né quelques kino ba pesi ba point de vue na bango mais malamu kozala kaka ke nyonso bango bazali kosala ezala na intérêt ya population parce que population ndazo souffrir donc maramno so bokozwa ba décision so bokozwa ezala na plus l'intérêt ya mboka Kinshasa et l'équipe. Soki le côté téléphone ya mutu na nzela et que ozalaki na volonté ya kozongisela soki abengi yo mais mutu ngo abengi yo akomi kofinga directement na téléphone saki atuna yo est-ce que kozala toujours na courage ya kozongisa téléphone te ko garder yango bozwa réponse epa ya bakino. Kinshasa et l'équipe partout, tu es que sur la bakino va mettre un peu comme ça biso. Mutako ici téléphone na yo lokoti ozana bonne fois ya kozong c'est le téléphone. Une fois mutu wana bengi ole abenga yo poliment pour na ko tuna soki olokotaki téléphone na ye carrément bandi directement ko finga yo. Okozongi c'est la to ko bomba téléphone. Wana boyo kanenge bakino ba lobi na micro ya KNB. Fait d'abord il y a une manière le bilanga pour un peu de courage aux ongles. Tu veux déjà répondre à ma bille, on peut décourager, on peut pénaliser personnes, on se les attend en regardant. C'est pas non et une manière le bilanga tabando finga le côté na bi mko na ngote. Yo bandi maman ko finga nga. Ce qu'on a courage ndeni. D'abord il y a une manière le bano na ko essayer téléphone quelque part pour ne nga bano nga na le côté la kio. Maintenant yo za peut mettre ko kutana na pesa yo. Ndeba le bar. So bani maman ko takinga aza muyibite. Yo bani maman ko takinga alors nous encourage ndeni. Na ko kata pe téléphone tikali ka bon pe libérer si na on pe. Mais ngana logoti na monaki kono na ngote. Ne pe kono na ngote mais na logoti. Ero bengi pe fosa na demo bweke. Ah, ko sala mutu logoti yango e na bengi oyoke mutu wana ndimi. Siko ko so na ndengeni. Na ninga respect poison c'est logi na oti. Yo siko o komo finga ngal sus. Na oso sate. Selon moi, parce que ça c'est un cas tellement réel qui m'est arrivé moi seul. Un jour, j'étais dans un transport, hein. Juste après que tout le monde soit sorti, j'ai ramassé un téléphone. J'ai regardé dans le répertoire, j'ai vu juste le dernier numéro qu'il avait fait appel. J'ai appelé, j'ai dit ceci. Voilà, je viens de ramasser le téléphone ici qui détient tel numéro, ça c'est mon numéro. Vous pouvez appeler la personne et lui dire qu'il a perdu son téléphone. Bon, quelques temps après, le propriétaire a donné un numéro. Il dit que appelle à ce numéro ici, vous trouverez le propriétaire à ce numéro. J'ai rappelé. Il m'a dit non, bon, ce téléphone-là, vous pouvez l'utiliser. Je n'en ai pas besoin, une histoire comme ça. Parce que pour moi, j'avais la bonne volonté de remettre. J'ai gardé le téléphone et après j'ai vu qu'il n'y avait pas un problème. J'ai pris le téléphone et j'ai commencé à utiliser. Non, il sait que non, on a le téléphone PlayStation. Na poso azongisa lo ya ka PlayStation
eza telefone ata boyi koyoka eza telefone na ye nasuka nango oyokaka posa na ngai oyokanga tia bengi wana ana posa ya telefone ana posa solution ata lobi nasuka nango okita nga na ozongisa toyoki ndenge bakino balobi na micro ya KNB donc moto oyo bongisi telefone ntango obengi fozala na manière ya koloba na motu mpe ya kotuna telefone na yo yo mpe motu oyo lokoti ke koswa motu wana mokolo telefone afingi ozongisela ye mpo eza eloko na ye Kinshasa eleki partout. Rubrique na bino bo préféré ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB suka la photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez la photo Tosai Kamoke Bukasingo Écoutez Envoie selfie Écoutez la photo Tosai Kamoke Bukasingo Écoutez Envoie selfie Écoutez la photo Tosai Kamoke Bukasingo Écoutez Envoie selfie Écoutez la photo Tosai Kamoke Bukasingo Écoutez La famille Oto l'était à port à la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances de Tchumbe, Lodja, Wembonyama, Akombe et Penge le décès à l'âge de 107 ans de leur mère, tante, grand-mère, arrière-grand-mère Akonga Anekomba Marie, née le 24 avril 1909, morte le 3 octobre 2016. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Samedi le 8 octobre est sorti de la dépouille de la morgue de l'hôpital d'État de Kisanso et sera exposé à la salle Passage Obligé, référence avenue Kiyimbi, arrêt pharmacie, au quartier Bateke 1 numéro 35 dans la commune de Matete où se tiendra la veillée mortuaire. Dimanche le 9 octobre 2016, inhumation au cimetière de Kinkole à 13h. Ce communiqué tient lieu de faire part. Nutritionniste moko a expliqué l'importance à faire dans nzoto ya mutu. Boza ba détail na élément o. Mama Saïdi, c'est boy manza kama lion. D'abord, esengeli kolobate kolia malamu eza koyeba. Soki mutu ayebite aokanisa azolia malamu nzoka olia malamu te. Alors, likambo loko leloko oyo tobengi faire na kati ya nzoto ya mutu to na plat ya mutu ezali vraiment très important. C'est-à-dire que faire ezoko jouer rôle moko ya makasi na kati ya nzoto na biso oyo tozobenga azali précurseur ya hémoglobine. C'est-à-dire que faire azoko favoriser production ya globule rouge na kati ya nzoto ya mutu. Donc yango zomona bato ebele lokola bazoko lia malamu te na kati ya ba plan na bango ba faire ezalité donc production ya ba globule rouge donc makila na kati ya banzoto na bango bazoko ko souffrir na yango mingi. Donc soki mutu azolia ba légumes oyo akokuta faire na kati azoko lia yango bien azana beaucoup plus de chance ya kozala à chaque fois pas transfusé pour les kamotoyo azo kolia biloko na ye azo ko minimiser faire parce que source nango ezali un peu minimisable ba légumes eza ebele ba ndunda oyo biso tozo kolia voilà donc ba ndunda nyonso hein oyo tozo kolia oyo eza source ya faire ezali vraiment très important pour na ko renforcer makila na nzoto ya mutu.
Donc nous sommes censés tous de connaître quelque chose. Alors, ce qui a minimiser ndunda pour azomonango faire mais ayeba ke ndunda yango nde mutu ekwedeye po makila ezala malamu na kati ya nzoto. Donc mba mosusu ebele basala yango na lolendo bato mosusu basala yango kozanga koyeba eza malamu mingi te. Ndunda ezali vraiment malamu mpona vie ya mutu mpona koéquilibre kolia na ye. Au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. Apprentissage ya discipline ya karaté esengaka liboso mayele nsima makasi ya nzoto. Ndenge école ya maître Mike Mutudi baza expliquer na élément oyo. Ray! Yo! Ray! Voilà. Lorsqu'on va vous parler de Utagani, Utagani veut dire élève. Allons-y, Utagani. ezali école biso toyebi école topesaka pédagogie na bana toali na programme mobimba mondial donc mwana soki abandi kelasi ni awa ali ceinture blanche akoévolue akomi ceinture jaune après 6 mois ya formation akozwa mwa brevet na ye mpe na mwa bulletin na ye nyonso wana mokolo akosala voyage mpona mikili soit bamindele ya poto bakoki mpe kozwa na valeur donc eloko tozosala ezali koappuye autorité pour combattre le phénomène kuluna d'une manière permanente. Donc, biso tozo salango d'une manière permanente. Toi ali permanent pour encadrer jeunesse. Donc, toi la permanent awa tous les jours. So lingo mona biso ana lemba. Toi ali awa tongo dans la patrie à 16h jusqu'à 18h pour encadrer bana. Mais bana bayaka selon programme na bango. Moussus comme bazo tanga de préférence, moussus ba sepeli. Baya samedi, baya vendredi, mosusu ba sepeli baya peut-être lundi, ça dépend ya programme ya baboti parce que a toujours kabana en accord na baboti na bango. To chikoloba ke e ali école okozwa mwana te sans consentement ya moboti na ye.
Donc nous allons tous pour ça les monnaie et puis école ezali presque na 24 communes installées to encadrera pe bana na banda l'encadrement aussi autobengaka à domicile. Donc ce qu'on a pour ça na biso okobenga biso na ndako tokopesa bana formation parce que yali na bana musu na programme mususu eza différent na ba mususu. Boza ebele bozo zelango actu Facebook est dominé mukola lelo na ba réseaux sociaux bolanda yango. Mort ya Zaidi Arthur Ngoma, ancien vice-président chargé à socio-culturel, il y a gouvernement, il y a 1+4 à Tikaki Biso le 5 octobre oyo euti koleka na Paris. Ba collègue na ye politicien na ba membre ya parti na ye bazo rendre ye vibrant hommage na ba réseaux sociaux. Ingele photo, Delis Esanga, Patrick Mouyaya na ba misusu ba publier ba message ya condoléances na famille ya Zaidi Ngoma. Dialogue ya oya na point mort. Ti lelo accord final ezo ya kakate. Prospérité a titré que au sein ya ba composante mbutu ya kosakanate. Science politique na droit ezo koka ko résoudre ka ya RDCT. Na majorité guerre interne kutu Henri Thomas Lokondo oyo azo telemela makambo ebele ya majorité abwakisi lisusu oyo rassemblement azo benga régime spécial. Alobi keza contraire na constitution. Na opposition Mikai na Mwandante mi babwakisi Kamere. Bitakwira alobi batika baje tokola. Toyoki lelo na tongo Mikai awangani na ye lisusu alobi nous n'avons récusé ni Kamere ni Kodjo. Côté à rassemblement, Sesanga a confirmé que le régime spécial est appelé à résoudre le vide institutionnel dans lequel le pays sera plongé le 19 décembre. Mais Azado azo fustigé proposition ya régime spécial ya rassemblement. Diongo oyo azalaki kolela ba militant na ye oyo bakufaki le 19 septembre a signalé que secrétaire général ya parti na ye aza enlevé. Belgique a boy ba diplomate congolais bazwa visa ya plus de 6 mois pour ba yebi nini ekosalama te d'ici le 19 décembre. Diplomatie congolaise peut est répliquée. Antoine Bolamba a lobby que RDC ezo envisagé refus à visa na ba diplomate belge. Principe ya réciprocité oyo accord ya Vienne ezo garantir na ba état nyonso. Donc, boye bisa na ba noko que colonisation et là. Qui est. Juan Manuel Santos, prix Nobel de la paix 2016. Dr Denis Mukwege oyo azalaki pe nominé et kotité. Mbuyi Elizabeth Mundele oyo aviva na Kasai azo beta chiluba kolekata kadi oyo. Meme ndimbuyi Elizabeth wa mami mukungila ina mama misengo bakukulwebo. Mama misengo wa kufunda misambu ya bunyi muchiluba. Oh, eyo mwena misambu. Eyo ne meme na kuldibu kulwebo kabiti. Mwena Kasai mene. Chinji Sankai. Mwena kwetu. Ayo. Musambu. Musambu Muchiluba. Yeah, Muchiluba. Tudi ndingeme na bana pana kukongo. Nakiri kuchidimu cha kushana. Wakiri kukukananga. Ne chikashi. Ne twakwenda misambu ne bana misambu ya bwana. Yanza byani bibi bya kwenzela. Yesu wani mutimu. Wait just a minute please. Kwenzane disaka. Yanza ne makasa. Nesu ne machu. Mishiku kabidi. Bidi ya Yesu. Ya Yesu. Active Facebook. Bokomi déjà Kolanda. Tolobaki Bokolanda. Kinshasa et l'équipe partout. Merci la confiance et fidélité bozala kanango pour la Kolanda magazine Nabino. Il y a le lot présenté en la commune ya Gombe. Tokutani na prochaine édition ya Julie Biuma Kinshasa et l'équipe partout.
la flamme par la com, devenons forts.